mais elo so to senga bango ke biso pe to za bande ko na bango biso to zo vivre na kati mboka bango bazali banda mboka peut-être bango bazo vivre kutu bitoko koleka biso ba réalité ozo le kapé biso pe to zo mona mais to senga na bango boye ba boma culture ya mboka te biso to kozala ba victime ya ba makambo suti comme eza époque eza période aussi les kati ba pesa biso pe chance ba fungolela biso banzela génération o pezoya to be taper Olympia to be taper ba Zénith de Paris to be taper Élysée Montmartre zomona donc c'est-à-dire to be taper LSC. République démocratique du Congo, Andekonanga ya Kinshasa, fini les brûlures des appareils électroménagers et des équipements électroniques lors des surtensions, des fluctuations de tension, chute de tension, ainsi que des coupures de neutres ou présence de phase sur les fils neutres. Mwanamboka, ingénieur Évariste Bolala, génie congolais, a même l'émission, par invention naye na Komboya, porte-ball, pontage de phase automatique. Et mwana mama, so qui phase kei, komi tungi satin, toko bricoler logette na yote. Voici la logette électrique intelligente, solution électrique. Porte-ball avec groupe, wana ponaba groupe électrogène. Logette électrique intelligente. Oko raté ba match na TVT, ball phase, basculement automatique entre deux lignes électriques en fonction du nombre de phases, yangope et zalio, manchon bolala, sokyo kangina yango câble, connexion, et kozi kalisusu teo, koka moins, nos adresses, 10e rue Limité résidentielle, Petit boulevard Lumumba, contact 099 99 47 891 081 66 06 107. Tala bien, Bakoma, Skafme, Iyo, Wela Tango. Matondo mingi bande ko balandi tindika na bite bozala kaibele pamba tenga ibabino Ange Kachila na bomesano kokunde kolka bino basango na mami matali Congo musique théâtre nyozo tuzaka wana pamba te wande bosala biso pona kopesa bino basango na mami suke kolika na lolenge boye to exibino maldo lenge ka oele kana bomesano ndenge to mesana ko kitesika likambo ko sala mato likambo zali pamba te bosolo ndemboka bino bosolo pe mboka na biso bosolo mboka na biso nyoso to kota na nzela ya bosolo pamba te bosolo nde nzela ya malamu bosolo nzela pe ya lobiko na yango wana nde bokomona okotuna bolobi ete Ange Kachila kei wapi akomi musicien naye koluka leko place leko kapepetaka toyeba eloko nini ezosalama eske atiki musique to asi atie album naye déjà na studio nayebi te tokoye bango biso nyonso ensemble pamba te nga nde naye koluka mpo bino mpe boyeba mwana mboka leko komote na yo bandeko atindika bakolanda oyo balingi bayeba évolution na kosala ndenge nini okobetaka makambo na oyo ezokende lolenge nini oyebisa bandeko balingaka yo pamba te na yo nauti komona mwa kimia baninga pe bazobeta te yo ondire olali nayebi te olingo koma frère to ozoconcentre kaka. Voilà, donc merci beaucoup pour na tuna na yo. Donc biso toza bato tosala mosala na biso na silence po tosala eloko malamu moni. Donc mai oyo elobaka te oyo elekaka sa makilele ezaka mai moko bobandi mais mai oyo tshaka makilele moto nyonso ayebi wana eza mabanga moto eza na sena. Donc biso tozo travailler toujours toza na mosala. Donc nalali pongi te maza toujours kobongisela bayimboka oyo biso na kobongisela bango soupe na bango ya bien oyo tobengi bongo machine à voter eza single. Donc machine à voter ma vidéo machine à voter oyo tozobimisa la minute le 14 février déjà. Donc vraiment kuti biso toza na répétition to ba na répétition na biso ya mokolo na lelo mercredi tozalaka awa na Fikine na Héros Congo et pas ya boss Georges Moleka tozalaka chaque mercredi, chaque lundi et mercredi. Donc lundi tozalaka bongo pendant la journée tobandaka ngo na ngonga ya zomi si na pokwa et puis lelo tokobanda ngo 16h puis 21h30 22h tokati biso.
Voilà, donc nous sommes en préparation. Il y a bimisela baimboka balingaka bongo masano ya koyemba musique donc ko mindule pena ya biso mindule donc toujours bokisela bango déjà le 14 février 2020 na minuit bakozwa déjà single na bango générique machine à voter vidéo voilà. D'accord, oza mwana wera uti na wenge maison mère toki bozana matanga ko bandeko na kufieza nani akufi po mikolo to komi kubanga kota bato ba théâtre bambasu ba poison na éviter bino pe kototo ka mwa côté la mieux nani akufi si nazo pesa ba sincère condoléances na ngai na libota mobimba ya wenge musique à maison mère et puis na vena ngai le roi de la forêt président na ngai donc kurutu na ngai et puis na maman sud de Jim Mpata wa uti ko père de maman na imko na lelo on a payé ba sincère condoléances na famille Masaki. Et puis, na wenge famille wenge musique à maison mère mobimba vient na biso le roi de la forêt. Donc, maman si déjà tu vas perdre maman na ye pour na lelo on a ça il y a un toujours kabola kaka on ensemble. Ba lobi faut les là na ba ole là pour se prendre ba ye bazo se pela. Voilà. Donc wana message na za mon kona maman si déjà. Mwana mboka d'accord ko beta mwa solo mukie na bandeko na biso ya diaspora ba kolanda biso pamba te musique na biso lelo ekufa pona ndeko kabilo azalaka kokamba biso kala ye mutasala ete baboma muziki na biso libanda mais bandeko misusu bakendaka na bango déjà liboso ya biso ekufa nayebi te est-ce que oza na likanisi to mwa message akoyebisa bandeko ete faci déjà ye est-ce que baza kaka na kanda kabila ngo bazolakisa bino so boki osala mo eloko na bino bakokenda bino kana bamabanga oto nini bon ngai en tout cas eloko nakoyebisa bacombattant soko olandeli bie bacombattant wana nyonso ozomona babandeko na biso bacongolais toujours zalaka na bango nyonso mais soko otali mpe bien na kati ya bacombattant na parmi bacombattant eza bato biso moko mpe balanga nzembo toyembaka tobwakaka de quelque part bango moko mpe baza na besoin oyo wana biso eloko tosenga bango eza tokembi mingi tosouffrir omoni miziki ya bapaya miziki ya baninga oyo baoya pembeni na biso bavoisin lelo bakomi koleka biso na vitesse c'est par rapport à la réalité wana donc biso baartiste tozalaka biso apolitique si on a besoin de la makambo ya mboka makambo politique et biso tozana période démocratique tout aza libre mais yaka osalango na mboka na yo salango pe na ba intérêt o ya bino et bon on a biso na musique likamunini do bande on a biso ba combattre faut ba comprendre que tozo boma culture na ngambo na bino lokwa eloko salamaka basaka pe na raison pamba te ba komona bino bo sepela te bande ko koto bazolela koto bazokufa ole bo bunda pe olongo lokwa makambo ngo esimbi mais na ngambo na bino est-ce que bo sangani bo sai mo lisanga pona kubisa maele nini bo kutala na soit bo déléguer moto moko pona bo sisa pe likambo ngo esimba pasi ezanini omoni pasi eza que ba omoni makambo uti koloba wa maman Ange eza tout à fait le lengo wana eza vérité mais loko na ko biso ke ba combattant wana bazaka na mokonzi te donc mutako sa oteke onga numéro 1 ya ba combattant azalaka te donc eza phénomène moko oyo il y a une révolution selon bango ndenge balobaka oui bien sûr wana eza politique mais biso balanga nzembo ba artiste tozalaka apolitique omoni maintenant eloko biso tokosenga bango à travers micro na yo à travers caméra ya biu donc bango baza na facilité koyoka biso bazalaka na mokonzi te o mokonzi po na ville na quartier na secteur eza na combattant donc bazalaka na bakonzi te eza te koboke ndosolo na mokonzi moko ba combattant po mokonzi wana ata ye wana wagon wana wakumbaka bato soka ye place baninga bazala lobi likamba boyi baboyi mais eloko biso tokosenga bango ke biso mpe toza bandeko na bango biso tozovivre na kati ya mboka bango bazali banda ya mboka peut-être bango bazovivre kutu kitoko koleka biso baréalité ozoleka mpe awa biso mpe tozomona mais tokosenga na bango boye baboma culture ya mboka te biso tokozala bavictime ya bamakambo mosusu te comme eza époque eza période oyo aussi elekaki bapesa biso mpe chance bafungolela biso banzela génération oyo mpe ezoya tobeta mpe bolympia tobeta mpe bazénith de Paris tobeta Élysée Montmartre ozomona donc c'est-à-dire tobeta ba LSC pourquoi pas alors ceux qui bango bazaka déterminer okanga bongo tozoboma nde culture ya mboka na biso or à travers culture bapaya mpe bakoyoka elelo na biso bien sûr bamassacre ezoleka na Beni biso toyembaka yango butu moi tolobela yango na télévision toza mpe baleader d'opinion toyembaka yango tosala banzemba bomage bamama makambo kole tosalaka yango baartiste to biso tokosunga mboka kaka neti biso balanga nzembo
tokosunga mboka kaka na koyemba kaka na nzembo tozala eloko mosusu tokosala te sauf que kosala bloc koyembela kocompatir na baye bazomona passion mais tokosenga na bandeko na biso bacombattant vraiment bazaka bandeko na biso bacongolais bofungolela biso mpe mitema makambo wana phénomène wana ezwi mpe temps ebele je crois message ezala déjà capté depuis dès le début alors bopesa biso mpe chance bofungolela biso nzela baconcert ezonga biso mpe na bayaya mpe mwa tour ya poto babeti mpe baconcert bazongi baya mpe base retrouve po toza mpe na bafamille oyo etalaka biso mais ndeko so total mpe mwa bien ondire likambo yango mpe sesili kaka te moïse mbi emekai mpe kokende kuna tomonaki oyo azalaka kosalaka mwa mobulu desordre makasi okecu amekaki mpe bakangaki ye mpe makambo ekendaki nango kitoko eske bino mpe bomekaki mpe kosala esimbi te bon problème eza nini tolingi bakanga te tolingi te bakanga tolingi te babeta tolingi te boye non tozala ndenge ezalaki kala bato nyonso oyo otangi bakombo wana bayaka mpe na baconcert basepeli mpe bazongi ke bino bokobeta concert motu moko boyasala desordre mpo bakanga ye batya ye na boloko bakobotele mokanda bakomoni te evi na ye mpe kobeba donc wana nde tolingi te donc c'est mieux bakombata batika bakambo wana batikela biso mpe nzela toye na répétition boye toke na concert par exemple na Zénith de Paris ou soit Bercy tobeti musique na biso tunia oleki yo osala des autres de la police akangi yo atio na boloko babotele mokanda bakilelo ba problème non zomon parce que bango ne bayaka baconcert na biso parce que so tobeta lelo na poto tobetelaka communauté congolaise le reste bazaka influencé par rapport à la belle mélodie bayaka mais musique tobeta yango mpona bacongolais yango moni musique tozonga nsima lelo bawestaf banani wana baoleka biso bazoleka biso parce que omonaka jeune moko abimi lelo babeti na LC omona bandeko na ye batie poa bantue wana bacamerounais baivoirien ozomonaka lelo bakomoleka biso na vitesse mpona nini parce que soki musicien na bango mo boye ayobeta concert bango to baza autour na ye baye na salle moko monene baproduire communauté na bango mobimba ye kochakwa mais na biso c'est le contraire yango moni musique na biso kozongaka nsima to kozongaka na libulu alors batika jésus mpe ngonga nango je crois message eza lancé si tokapta déjà message na bango ya révolution mboka mobimba yebi ke bakoma donc monde mobimba yebi ke eza na phénomène moko existaka na libanda mboka partout baza bacombattant babundaka mpona révolution na bango ndenge balobaka maintenant basala yango na bayi politique biso toza bapoliticien te biso toliaka koyemba biso nyonso na bango toza bacongolais bien sûr toloba nini bango bazopekisa biso tosala mosala na biso bango kayu bakendaka te bakendaka baboîte de nuit te toki toloba bosolo bango bazopekisa biso kasi batika mpe kovanda na bandako baolia baovanda na basi na bango toloba réalité on se comprend parce que biso musala biso za koya koyemba eza ndenge moko ye ndenge alongwe ake kayu na ye na mutuka na ye asali boulot na ye pendant bazere na ye azongi ndako na ye eza ndenge moko mpe nanga nake na salle ya Zénith na beti concert nanga pendant quelque temps nasali nini nazongi mais naseke bango mpe batika kosala mosala na bango oyo basalaka mais yango nde te toza nango besoin parce que soki mpe basali te bakotinda mpe Western Union ekoya te na Afrique alors biso na bango toza na biso kaka bacongolais. Merci Penza, moi mboka obi Penza makambo esali pasi pamba te to ko bebisa kita na biso soki muziki na biso Penza ezaka kitoko mais soki to ko kanga ngo tozo ko ekufer ngo libanda ekende liboso te lokwa baninga ba kosala ya bango musique ba ivoirien basi ba evoluer makasi mais biso to ko zala kaka na bakanda na kabila se akei ya tika na kati botika pe ba musicien ba beta mindule na bango ndenge ezalaka kala boki ndeko leko kundenga kolela bibandeko bo bandeko bunda pour la révolution yango tozui fachi béton tout moni moi un pas moi deux pas ezo salama ezo kende nango mama malembe et kende pe kitoko mais bandeko to za na mitema ya kotala pe susi ya baninga ya kosunga pe misala baninga pe ete misala ya biso soki musique na biso ekanga mesika moko e bando sala biso pasi yo kaka ba nigérien ba ivoirien ba congolais bazara suka yo ko kanenge nini or bandeko baza penza na misala na kati ya nzoto boko kanga bango mwana mboka to pusa na mambi penza matali musique na yo ozo ko évoluer ndenge nini to moni kimia est-ce que yo polingo bongola no motema ko mala pe frère mais atoko mi frère na ba frère na ba pagano bazali susute pa mate scandale zo sala na réseaux sociaux wa tozo e bate banani baza ba frère banani baza ba sœur tozo e banate bon na ebité pe sa position là bandeko ba kolanda yo non bandeko ba kolanda nga ba ebate d'abord ki frère wana bino bozolo bela na ebité biso na za frère yo za sœur
donc il faut penza e marapenza nzambe azali awa metomo na ba ko na internet natala ki fait na quadra lobi na otala ba image mo boye na concert na yo Cynthia Kapashi image mo akala ve quadra de na so profil mon pa mo konzi alobela avilo bato ba yema musique nzambe na ba yema musique mo kili bazati biso no so to beta ya lobaka ko mo mo boye ke ya foti lola wana zo banga ndi zela na ifse lo ifse lo musique kaka ba instrument to utiliser en biso kaka ba studio to utiliser en biso ba temps ba rythme ba kamuno suka ya et l'autre différencier biso zanga na zo yemela parfois ba maman ba kufi na beni zela non tout ma peso différence muto ko mona yemi nzembo nzambe ne buluba mais motema na nanga muto na oyema nzembo ya ba mama ba kufi na beni na okopatira bino mingi omoni makambo pe photo banda kolobela mo ba jeune na mikolo soki ayembi bolumbu ya mama te akomona ndeti abeti mindu ya kitoko te fo yemba bolumbu ya mama pa alakisi mama nde aza bolumbu bana bakotala bakama bakotala nde mikolo nde miziki na biso mais sikoyo mwa bokeseni eza wana pamba te bango balataka bien bakoyemba mpe miziki ya nzambe yo préféré moto oyo alobi ke nga naza mosali ya nzambe to juge bango te parce que la bible dit tozo juge te eza nde kaka makambo oyo bango basali nde tozolobela zela nazongo mo mokesima nga motu oyo alati cravate alobi ye pasteur ye motei ye musicien oyo ya nzambe ndenge bobengaka na ngai motu bobengaka musicien mopakano nabombi te nasali hypocrisie te nalatisi bana bilamba mikuse ndenge ozoloba ye na ye azosala makambo oyo ya mabe na ngai ko nayembi na ngaka nzembo ndenge ozoloba ye na ngai ne naza mabe non kasi yango na biso ke tolanda wana eloko eza important na musique eza kopesa message et puis motema na makambo tout ça voilà donc mpo na ngai et puis makambo mpe banda lelo te so otali bien banda lelo te lelo sikoyo nde eleki mais siko biso toko encourage justice na réseaux sociaux non biso toko pasteur mingi ezaka bapasteur na bafrère pasteur mo frère mo na sœur so bayokani mibale esimbi te ale basali boye wana ça n'engage ke bango kana kokota na bapolémique na bango te wana eza bafrère mo personnel nga mingi nalobela makambo oyo etali makambo yanga donc na banzemu na nga nazonga na question na yo na banzemu na nga oyoka bolungu te okoti komona mpe bamama babini ndenge boloba te baindispose bato te parce que toza baparent toza na bana toza na baneve toza na baniese tozomona toza baparent et puis toza baresponsable donc mpo na nga en tout cas namoni mpe eloko te oyo koyemba bozoba wana na makambo na ngai kobakisa eloko te voilà donc bato bazela miziki na ngai bazela nde bazelaki ya zozo nde bayambaki yango bazela mpe bayamba machine à voter vidéo machine à voter va donc à la tête et qu'il y a déjà les 14 c'est confirmé le 14 février 2020 donc le 14 février 2020 déjà vidéo machine à voter vous en a marché na ba plateforme union sur téléchargement et puis partout au la télévision et partout aujourd'hui donc na sengika batou bafungola mitema bafungola mato et puis s'abonner massivement na Instagram na ngai les coq chante et puis s'abonner massivement na chaîne na YouTube les coq chante pour bazala la page na osala ba direct ba même jour ndenge nini makambo événement oyo se dérouler ba osala direct jour na bazala tindika kozanga te jamais parce que biu na pesi mbote na sima caméra biu bana poto ba limité trop balinga ba mona yem ko ezabo mona yazaka mingi na sima caméra donc biu akozanga te parce que biu ba événement belé tout ça la bazanga donc bana kini bana de partout bana Luanda vous avez déjà poussé là parce que les vidéos machine à voter c'est déjà confirmé bien confirmé pour ces 14 février 2020 donc base à la déjà poussé là bina parce que tout ba lobi ba bina to yemba ki rumba ba bini rumba parce que tout futo toka donc suka na générique bimi na ngo ba bena ndenga foté to lobi to tout rappel moi to le mon pote bon ba kan sala ko ni to lo ba te bo essayer to banga ba te ba générique bimi na ngo oui hein muto na mutasali musala na eseno yi mais ba bonga ma pour machine à voter danger donc machine à voter to c'est la route bo pesa biso ta
oh pesa biso moni bimika lelo te lelo kaka donc bimi lelo d'abord na otokenda na tona sala ka boy batu to balandi yo ba capter de danse c'est très facile donc batu baza déjà au CP là machine à voter il y a déjà quoi donc on a vraiment message à Maka c'est ça que batu base la machine à voter où il y a des gars bana poto bana ngola bana États-Unis Julieta Fumutia Maman Paradis na katsa state donc venanga lui qui pour na Paris venanga Civis Ngudi ya Mama Julie venanga Alemi Batu mwana poto ya tango ya 6h ya Claude Mibatu binoni jour ya présentation ya album programme ezala ndenge sur la bandeko ba kolanda en tout cas na bandeko ba kolanda ngai ba yebake jour yango ba programme kozala mo ebele na makasi ya le puissant directeur Jean-Jacques Soki tozo ba panneau publicitaire au monde ba affiche na ba panneau au monde ba carnaval kozala tozo na ba conférence de presse organisée et puis par Pierre venanga Papi Mboma na fait sur Mbota trop et puis tozo na à part yango